Eza ya bino mayo jino de Bundes TV. Toye poto lobela mwa situation moke oyo bomoni ndeko na biso bali basimba rondele na maboko pona senga neti au secours neti ya AED pona kotambola. Alors ezali eloko moko esalemaka mingi awa na société na biso ba monde na biso oyo ya Europe. Alors elingi koloba ke solidarité ezalaka nango te eza ke balingi bino ka pona eloko moko boye. C'est que toi le moko boye ou bien moni oza kitoko ou bien moni oki oza na talent ou bien moni oza na eloko moko c'est que et attiré alors nde boko kangana bien sans quoi alors amour eza nango te. C'est regrettable. Merci, suivez un peu. J'ai reconnu dans ma vie, pas bien fait non sous sala. Pour l'amour na yo ezanga de l'eau, ya ya. Tu as fait au-delà de ce que moi je pense. Aussi les sangala ya pauvreté na vie ngai. Tu m'as dit ne crains point, je suis avec toi. Babindele mosusu basa bien. Baza vraiment balingi biso mingi mais vraiment neti na mboka na kati ya Bundes de tozalaka mondele azalaka approchaka étranger penza facilement te. Parce que comme on a même moi si olingo draguer moi si na bango il faut zala toujours na courage et à quoi approcher bango parce que bala mboka na biso oh bazalaka un peu différent. Au cause de na yo ki bo travail ke sika moko mais ce que au pesi atambo tete c'est que akokipe au pete y pas au peso mbotete bango eza système na bango parce que bazara vraiment na système te ya ko approcher moto directement biso ba noir au moni oyemba la moko pandi obandi ko solisa moto au pesi mbote tout ça ko sombele pe loko ko mela mais bango bazala bongo te bango so lingo approcher moi si na bango il faut tout d'abord boyer banana no peut-être quelque part botanga place moko ou bien bon kutanaka mingi ou bien na musala ou bien na ba café mo boye ou bien na boîte de nuit alors wana nde bokoki ko yebana ko approcher ba ko approcher mais ce qui ba ebiote moyen ba approcher exact alors c'est ça culture ya mboka biso to bana kata Bundes c'est la bongo mais ce qu'on a ba côté mususu eza que bon neti ba asiatique bazali que bazana nini na bango pe neti par exemple ba chinois baza un peu baza bien bango ba approcher ka motu donc solliciter mbala mo pesi mbote mbala mo ka komi ko approcher au penza bien be wana ba chinois siko ba indien bazala vraiment na soki na business te à quoi approcher ote parce que bango baza à peine ndenge na vraiment na shop tango sombela ka ende akoyi ko approcher yo boko ko solo la bien mais vraiment neti ba chinois c'est que ba chinois na ba c'est que la plupart bateau baza neti baza o ba kokanaka na ba chinois baza ka culture moko bango baza respect mingi mais il faut na no opesaye pas pona ke approcher yo bien baza ndenge wana omoni bato siko bazala ande bien penza eza bato na biso omoni na ba américain bazala pe omoni ka opesi mbote mbala moko bokangani bokomi ba camarade mais siko bazala na réserve côté moko boye côté moko bazala na réserve pona que parce que bamimona ka baza supérieur ya ba noir africain siko nde wana bazala vraiment un peu mais soki neti kokutana neti na ba pays étranger neti ngana travailler na bango tu travailles to solo la ka et puis tu as bien na bango mais ce que ceux n'est pas au milieu na bango bazala différent on va solo ça yote puis ba peso ka mbote ou bien ba robeto pe karananzela boko kutana pe abetio kara mais tant boza place moko kutana na place ke bosala ka alors bazala vraiment bien na bato ba solo la bien bazala très cool alors c'est un peu ça mais bobo sanate que
Bundes bazara un peu bazara un peu distance a resolisa yo soki yo bande lié retraguer moi na bango soki yo approcher mais so approcher te a reprocher au pété bon tika la peka bon okanisa ayina yo mais ayina yo te mais ezaka culture na bango bakoka ko approcher l'étranger rapidement te c'est ça leur culture mais eloko to moni que moi si o asali pona moi na biso moke vraiment epesi pasi mingi mais il faut bien comprendre que le monde n'est marché. Alors, on a des binopes pour apprendre. Mais ce qui est la ligne dans nord, c'est parce que ça n'a pas fi ou ba botami en Europe. Bazala ramingi mi au monde kangami na soka kangami na côté ba noir aro pesa yo kutumbote te. A community moi azolinga ba bande koné noir te. Ba koninga ba camarade na et puis mais na ba parent na mais soka bimi na nzela ko pesa noir mbote te. Au monde apena na bis au vendir il y a à moni aux places ça on a au vendre on a c'est à quel côté musozo c'est un peu ça alors les culture faut y être banane place au premier il faut y culture il y a mboka na mokande ni marcha ba tu na caractère na bango ezala randenge ni parce que soko moni que na nzelo zo tambola il faut y ba oyo au sali même analyse yo moko bi oyo za caractère na za boy oyebi au moins on a approché mais au moins il a cool on comprendre quand on commet na place oyo ba mbotu na batu ndenge ba marcha et puis au moins on peut la figure ndenge ezala o ila kisaka o ya biso o ya linga biso elonga okanga elonga kanda nyonso na o remarquer en facilement soki o s'intégrer na mboka wana c'est un peu ça la na beta c'était pour la station ciao aussi les sangala ya satana liboso ninga ya Présence ya conseil des souka en vouloir Présence na yon des souka ya ba passion Na mathématique l'impossible n'existe pas Et bongo équation nini ya bio les mananango 5 paires de poissons bateau balier batondi Et pas na yo la possibilité de limiter Ya ya oh